alingi esengo na yo te. Ozoyebisa Nzambe cendre de fournaise. Belebe lobaka cendre de fournaise. Cendre de fournaise. Des poussière ya fournaise. Alléluia. Poutoulou ya fournaise. Siko yebisa Nzambe boy. Cendre de fournaise ou atindela ki be égyptien. Atindela ngo batu nyonso monde à ténèbres. Oba otelemela yo. Cendre de fournaise wana. Ekwe la bango. Ekwe apeli kolobo suina bango nyonso. Cendre de fournaise wana. Esala bango bapota mozindo. Ndenge sala ki be égyptien. Pe ebebisa bozuina bango nyonso. Ndenge bebisa bibwela be égyptien. Même so ba otambola batambola likola ba soterel. Même so ba fandi ba fandela ba soterel. Ba soterel wala batonda même na biloko na bango na mituka na bango na ba salon na bango na ba sala manger na bango na ba mbetu na bango na ba sani na bango na ba nzungu na bango na ba mesa na bango do bandaku na bango etonda na ba soterel wana. Yebisa Nzambe amen na ba soterel etonda pe na banzoto na bango. Amen na ba soterel e banda ko détruire nyonso ya bango. O ba utilisaka spirituellement pe physiquement. Ezala ba mbongo ezala mituka. Pe armée ya ba soterel e soit bango. E forcer bango batika bilono nyonso bakanga. E forcer bango batika libala na yo. E forcer bango batika kobota na yo. E forcer bango batika yo zwa mukanda. Na omona mutema mutu moko ezingami. E force ezinga ngo ezosala ke mutema wana eza na maladi. Yo mutu ozoyo kanga oza la maladi ya mutema oza concerné na message na opesa. Na ozela témoignage na yo. À l'instant où je parle, le boko ensemble et banda ko détruit force non soit diable fandi na mutema na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Force non soit diable ouais lié mutema na yo. À l'instant où je parle, le boko ensemble force en wetika mutema na yo. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga fio Toyebiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025
437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Shalom peuple de Dieu, bino bato bolanda biso de partout. Zambé a pambola bino. Tozo continuer na ba prière na biso otobandaki ya diplé. Na lobaye par rapport ya Exode chapitre 6, le verset 1er. Nzambazoe bisa Moïse alobi, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Donc, Nzambazoe bisa Moïse, par rapport à la captivité ya bana ya Israël na boumbu d'Égypte, azoe bisa Moïse que nako force Pharaon o akanga bango na boumbu ete atika bango. Ezamba bakisa lobi nako force ye abenga na bango na boumbu. Donc, Nzambe a utilisé méthode oyo pona ko forcer Pharaon atika bana Israël babima na boumbu. Nzambe a utilisé méthode oyo pona ko forcer Pharaon abenga na même bana Israël na boumbu. Dalingi na biso nini par là que ba négocier na diable. Mais diable comprendra le langage ya force. En tout cas, procédure tozo utiliser ezaya malamu pona délivrance na yo, afin que bato bakanga yo na boumbu batika yo obima na boumbu. Alors procédure wana nini eza le diplé onzamba utiliza pona ko forcer Pharaon atika bana Israël babima na boumbu et pona ko forcer ye abenga na bango na mboka na ye. Donc na faire comprendre ye le mot place wana. Donc Pharaon akangi bana Israël na boumbu mais nzamba forcer Pharaon abenga na bango. Talaka muto akangi yo na boumbu makome na niveau ya oloba te bima na yo bima parce que senti que présence na yo na kana ye to na prison na ye ezo sale ki azala frapper. Tolingi to sambe la zambe la fois passée to tsaki 4 plaies les lotos au baksalisu ndambu par la grâce de Dieu. Donc to soukaki la fois passée na 4e plaie. Et les autres ont continué. Tous ont concentré dans l'attitude de prière. Diple oyo toko sala ngopo bato bakanga na boumbu batika yo. Et kalamingite na ko expliquer effet à diple oyo na vie na ngamoko d'abord et na ba vie bana nzambe belé o balanda biso parce que ba témoignage est belé par rapport ya ba diple oyo. Je pense bien que na un témoignage moulaï on appelle ça. Je pense bien que na un défi on a lancé sur internet. Mais procédure on zamba pesa nga pona longa. Eza na nzela ba diple oyo. Donc veut dire ba diple oyo eza très efficace. Batu musuba loba na nga mapotre yo lekilibo so lancer défi. Mais baza ebele ba okweisa yo. Mais non, na ebi secret ya makambo nzamba ebisa ngai. Donc nzamba pesanga ba diple o yango bo mona ke na zolonga. Yango bo mona ke na makambo ona lobaki na ozala toujours victorieux. Na témoignage on pesaki soki na zolonga eza cause ya ba prière oyo. Na lingi yo po sala ngo parce que bato ebele pe ba sala ki yango ba mona ba solution na ba vie na bango ba sope victoire na ba problème na bango to ça concentre na attitude de prière. Tozo remercier premièrement Zambé wa sangisi biso na losambo to sala tozo louer tozo adorer parce que alingi biso mingi azo révélé biso ba prière otoko sala enfin que tolonga Zamba zo orienté biso azo diriger biso en tout cas to remercier pour na yango to louer pe to adorer pour na yango nguya kembo na lobiko epai na Yahweh oh
Yesu abenginga O Masiya benginga Olonga na kende O mosala na zambe Nga kende ya Yesu Mosala na zambe Nga kende ya Yesu Tinangata na zamba Nga kende ya Yesu Solo ye pesanga valere Nga kende ya Yesu Solo ye matisinga bapepo Nga kende ya Yesu Oh Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali na biso yawe Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali yawa na biso Oh yawe salela biso yawe salela biso Yawe salela biso lelo yo samolo Jésus Jésus yawe salela biso lelo Oh Yahweh katabashene Yaya katabashene Shene lelo yo Samberanga ye Bashene Yahweh katabashene Katabashene lelo yo Oh Yahweh bikisanga ye Yaya bikisanga ye Kolo Samberanga ye Yahweh bikisangai Yahweh bikisangai leloyo Oh Yahweh balisangai Yahweh balisangai Dai leloyo samberangai Balisangai Yahweh balisangai Yahweh balisangai leloyo Oh Yahweh pambolangai Yahweh pambolangai Yahweh pambolangai Kolo ya solo Yahweh pambolangai Oh yemba ya solo Oh hallelujah Yana Yesu Yesolo ngananga Hallelujah amen Hallelujah Oh yemba ya solo Kolo ya gosu Nana bele liyo lelo Liyo kolo Osunga ngai Nayo Satana tele melinga Kolo ya gosu Nana bele liyo lelo Na bele Liyo kolo Osunga ngai Kolo na yo Satana tele melinga Kolo ya kosu Beleme banda koluwe sambe Banda kwa adore Tobondeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth Yahweh tu es précieux, merci. Yahweh sabela bobo Yahweh tomba malalo bilebo la bikamonanga Yahweh merci pour la temps ya prier Merci pour le soya de la biso Merci pour le salé la biso Merci pour le yoka biso Merci pour la temps ya biso ya prier Tu mérites la gloire, l'honneur et la puissance Tu mérites la richesse Tu mérites la sagesse Tu mérites des acclamations Tu mérites la louange Tu mérites l'adoration Tu es Dieu
Nzambe. Alléluia, Yesu. Belebe yoka. Lela mawana Nzambe kati na vie na yo. Bible zoloba, si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et masumu etaka barrière entre biso na Nzambe. Et ça la gen Nzamba yo kalo sambo na biso te. Tale siko yo tamboli mabe. Tale siko yo sepeli si Nzambe te. Eza na koloba, na koyoka, na kokanisa. Eza na komona. Mabe nyonso yo sali loba na Nzamba limbisa yo. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Nazole la mawala yo sincèrement. Na bomo inangai. Dalanga na miswa mawa. Dalanga na sambolu na yo. Lo sambo na sala tao. Didebe la fela yango sambo. Agree pexo sambo Yahweh. Pardonnez-moi la combo na Yesu Kristo wa Nazareth. Yahweh biso Dios. Oto sala prière. Na meba olanda biso. Sur internet. Na télévision. Yoke la biso la bango mawa. Na combo na Yesu Kristo wa Nazareth. Pardonnez biso la bango. Purifiez ma conscience. Fais ma corps en esprit na biso. Belebe yoka tokoti na badiple na biso lelo tozozwa 5e ple la fois passée tosukaki na 4e ple nalobi ba ple eza ba arme o Nzambe azo utiliser pona ko frapper Pharaon na Égyptien afin que batika bana Israël babima na boumbu. Alors lelo to sala ngo pona yo batu nyonso monde a ténèbres o bakanga bozwi na yo o bakanga lipamboli no nyonso ba arme o e forcer bango to e frapper bango afin que batika yo. C'est pourquoi dans Exode chapitre 9 le verset 1er dans verset à Liboso et Soukiti dans verset 7. Exode chapitre 9 verset 1 à 7. Voilà tozana 5e fléau, to 5e plaie. Nzamba tindaki épidémie moko na bibwele ya Égyptien. Donc vedi bibwele ils ont représenté bozui. C'est que lelo soki to loba toko loba épidémie ekende likolo ya bozwi ya batu nyonso monde a ténèbres o ba otelemela yo. Parfois bandaku na bango, mituka na bango, ba entreprise na bango, épidémie wana tango ekiti na bibwela b'Égyptien ebomaki bibwela b'Égyptien. Siko lelo zoloba épidémie wana ekende na bozwi ya batu nyonso molili o ba otelemela yo. Épidémie wana eboma bozwi na bango nyonso. Etumba bandaku na bango. Etumba bambongo na bango. Etumba mituka ba entreprise na bango nyonso ya bango. Esa manière Nzamba utiliser pona ko forcer ba ennemi na yo batika yo. Parce que tango baza frappé à cause na yo, batika yo
baolinga te bakontinue ya kokanga yo mpo babetamaka baolinga te banégociaka na diable te prière oyo ezosala eza boye ozoyebisa nzambe epidemi oyo otindaki na bibwele ya baegyptien oyo ebomaki bibwele na bango tinda yango na bozwi nyonso ya bato nyonso ya monde ya ténèbre oyo baotelemela nga epidemi wana eboma mpe bozwi na bango yebisa nzambe bongo atinda epidemi wana na bibwele ya baegyptien e na plutôt atinda epidemi wana na bozwi ya bato nyonso ya molili oyo baotelemela yo me ntango osambela référence ifo ezalaka ya baegyptien ozoyebisa nzambe epidemi oyo otindelaki bibwele ya baegyptien tinda yango na bozwi nyonso ya bato ya monde ya ténèbre oyo baotelemela nga epidemi wana eboma bozwi na bango nyonso eboma mituka na bango eboma baentreprise na bango eboma bandaku na bango etumba ngo epelisa ngo moto ezikisa bambongo na bango ekotisa sécheresse na ka na bango tobondeli na kombo na ye Sixième fléau. Sixième fléau est en Exode chapitre 9, le verset 8. Et Sougina verset 12. Sixième fléau est à cendre de fournaise. Cendre est à Poutoulou. Alléluia. Amen. Dans les Poutoulou, il y a biloko eziki sikoyo aba olobela cendre ya fournaise fournaise eza place moto epelaka sikoyo poussière ya fournaise poussière ya moto yango wana tobenga cendre de fournaise. Donc poussière à fournaise, donc poussière à moto. Si on rôle à cendre de fournaise des anines, on a sixième plaie, ton sixième fléau. Cendre de fournaise et quoi qui l'icolabe égyptien. Et quoi qui l'icolabe ibouele na bango. Esalaki bango ba pota ya mozindo makasi oye kaukaka te donc veni eza biloko nzambe utiliza pour frapper nango baegyptien po baegyptien batika bana Israeli babima na boumbu lelo
nzamba ko utilizango contre banguna na yo nyonso po batika yo bima na boumbu contre bao bakanga libala na yo contre bao bakanga vie na yo contre bao bakanga santé na yo contre bao batelemela yo contre bao balinge sengo na yo te contre bao bazwaka ba décision mabe contre vie na yo contre bao balinge sengo na yo te ozwe bisanzambe cendre de fournaise belebe lobaka cendre de fournaise cendre de fournaise dans la poussière ya fournaise alléluia putulu ya fournaise siko yebi sanzambe boy cendre de fournaise o atindela ki be égyptien atindela ngo batu nyonso monde à ténèbres o ba otelemela yo cendre de fournaise wana ekwela bango ekweya pe likolo bozwi na bango nyonso cendre de fournaise wana esala bango bapota mozindo ndenge esalaki baegyptien pe ebebisa bozwi na bango nyonso ndenge ebebisa ebibwela baegyptien tobondeli na kombo na ye yawe samba bobo batu nyonso baolanda biso bao baosambela na biso batu nyonso abondetele o baotelemela bango o baotelemela nyonso ya bango o bakanga nyonso ya bango zambalola sande de fournaise otindelaki baegyptien tindela bango yango tindela bango yango sande de fournaise wana ekweya batu na banzoto na bango esala bango bapoto ekaukaka te ndenge esalaki baegyptien sande de fournaise wana ebanda kosala bango bapoto mozindo ekaukaka te ndenge esalaki baegyptien sande de fournaise wana ekweya likolo bibwele na bango ekweya likolo boswi na bango edetruire yango ndenge edetruisaki bibwele ya baegyptien na kombo na Yesu Kristo oya Nazareth. Bishima, Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Mutumu Kwabu, Aye, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH/SIDA, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olinge komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo, apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Togomi na 7e fléau to 7e plaie. 7e plaie eza ya mbula mabanga na moto. Balobi grêle et le feu. Grêle eza mbula mabanga to mbula ba glace. Sikoyo awa balobi grêle et le feu.
Donc grêle yango moko na lobi la mbula mabanga ou bien mbula ya ba glace yango wana nde grêle. Siko awa eza grêle na feu et quitter la ki égyptien et détruire na égyptien na bozwi na bango na banzete na bango na babilanga na bango. Grêle na feu et détruisa kiango. Ozo sambela zambe. Ozo lo bana nzambe batu nyonso molili o ba otelemela yo. Nzamba atindela bango grêle na feu. O atindela ki égyptien. Grêle na feu wana et détruit batu wana monde à ténèbres. Et détruit ba bozwi na bango nyonso. O ba salela kana molili pe na musuni. Et détruit mokili na bango mobimba ya molili. Même si bakenda kobata mela na monde à ténèbres. Grêle na feu wana e détruire yango. Grêle na feu wana e kwisa même bikeko na bango ezo représenter banzambe na bango. Grêle na feu wana e détruit même bandaku na bango. Na lobi grêle na feu zambula mabanga na moto. Yebisa nzambe mbula mabanga na moto o atindela ki égyptien. Atinda ngo na kaya batu nyonso monde à ténèbres o ba otelemela yo. Grêle na feu wana etumba bango, ekitela bango. Etumba bozwi na bango nyonso. Etumba bandaku na bango, etumba banguya na bango molili, etumba nyonso ya molili o basalelaka. Bandako bondela to bondeli na kombo na Yesu. Yahweh batunos. Oba olanda biso sambalola. Na priye wo. Batunos samonda tele. Oba otele de la bango. Zande de la fe. Oyo tinde la kide jise. No kisango la kalabango. No kisango magasi la kalabango. No kisango magasi la kalabango. Dela sewa la sabalola. Ebana go tumba bango. Etumba nyonso ya bango. Oba itulisaka spirituellement. Et physiquement. Dela sewa nyonso. Eno kalaga sila kalabango. Eno kalabango. Eno kalabango. Ede tui bango magos. Ede ati bango magos. Ede tui nyonso ya bango. On va utiliser ça spirituellement et physiquement. C'est là l'instant où je mors. La combo la yes. Samba pambola yo. Tokomi na 8e plaie. To 8e fléau. Fléau oyo est très dangereux. C'est pourquoi dans Apocalypse 8, le verset 13, Bible est là que ça bisoge. Tango balinga ba annoncer arrivé à ba fléau oyo.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Bible, fléau est très dangereux. Togo monango lisu na Apocalypse, chapitre 8, le verset 13. Avant ba fléau oyo eya, babandi d'abord ko annoncer malheur. Malheur. Quel malheur aux habitants de la terre. Par rapport à arrivé, il y a ba fléau oyo. Par rapport à arrivé, il y a ba fléau oyo. Zamba pambola yo place osa. Tokomi na 8e fléau. 8e fléau eza ba sauterelle. Mais là il y a que ba sauterelle baza très dangereux. Ba sauterelle tombe en bayaka. Batika ke lokote. Ba sauterelle tombe en bayaka. Ba bebi saka nyoso. C'est pourquoi dans Exode chapitre 10, le verset 5, Bible solo baboy. Elles recouvriront complètement le sol, de sorte qu'on ne le verra plus. Elles dévoreront le peu de culture que la grêle n'a pas anéanti. Elles ne laisseront rien sur les arbres qui poussent dans la campagne. Dans verset 4, il y a chapitre 10, il y a Exode. Bible a précisé, si tu refuses, j'enverrai demain les sauterelles dans ton territoire. Donc, place toi, pour comprendre bien, il faut en Exode 10, le verset 4, dans 5e verset. Non, mon la ke ba olobelande ba sauterelle, que ba ko couvrir ma belle nyonso ya Égyptien, ba ko couvrir territoire na bango mobimba, ba ko dévorer nyonso, même ombula mabanga na moto, to grêle na fait. Batika ki mabanki tan ba oya ba dévorer nyonso batika ke l'autre. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 8 verset 13, avant mabanki baya babandi d'abord quoi annoncer malheur. Alléluia. C'est pourquoi la lobby que fléau oya ba sauterelle les a très dangereux. Tozu même ba témoignage nango. Tozu même ndenge batu ba oloba meno ba sorte ba prière nini. Non, yabo ezalate. Ok. Nga na tu expliquer bino na zwa bitumba makasi na vie. So bo mona nga na lancer ba défi parce que na sala ba prière oyo. Et na zo zala ka molongi. Et kala mingi te na opesa bino témoignage, pe na opesa bino résultat ba prière on a vie na nga moko. Pe ba te belé ba zo témoigner par rapport à ba prière. Alors tu comme na 8e play, les loto souka na 8e play. Et ça ba sauterelle. Yebi sanjambe boy. Armée ya ba sauterelle. Parce que pour yeba que ba sauterelle ba sa armée on nzamba utilisaka. Kende na Joël 2:25. Au monake nzamba zoloba, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cette grande armée. De cette grande armée. Donc, armée à la sauterelle, et ça, armée à Nzambe, on Nzamba tinda na bitumba. Mais tangu yangwe yaka, etika ke lokote. C'est pourquoi Sambela Nzambe. Loba batu nyonso ya monde à ténèbres, oba otele melangai. Nzambe na nguya na yo tindela bango armée ya ba sauterelle oyo tindela ki bégyptien. Yebisa Nzambe armée ya ba sauterelle wana etonda na kana bango.
etonda partout na ka na bango. Même so ba otambola batambola likola ba soterel. Même so ba fandi ba fandela ba soterel. Ba soterel wana batonda même na biloko na bango, na mituka na bango, na ba salon na bango, na ba sala manger na bango, na ba mbetu na bango, na ba sani na bango, na ba nzungu na bango. Na ba mesa na bango. Do bandaku na bango etonda na ba soterel wana. Yebisa Nzambe amen na ba soterel etonda pe na banzoto na bango. Amen na ba soterel e banda ko détruire nyonso ya bango. O ba utilisaka spirituellement pe physiquement. Ezala ba mbongo ezala mituka pe armée ya ba soterel e soit bango e forcer bango batika bilo no nyonso bakanga e forcer bango batika libala na yo e forcer bango batika kobota na yo e forcer bango batika yo zwa mukanda nalingi na ebiso muto olanda ngai koma esika batu bazwa vie ozozwa te c'est que l'homme est aussi mbaté. Comment place misa les ebele yo so musalate? C'est que l'homme est aussi mbaté. Batu baya bazwa mukanda yo zwa mukanda te. C'est que l'homme est aussi mbaté. La ligne na ebisa oboy. Par rapport à Marc 5, na ko expliquer ba bluka ba maîtriser na ba faire na ba chaîne mazao katango. Wana za ba moyen humain. Ba moyen oza humain eko maîtriser l'esprit mauvais te. Oko ke place marmezo simba. So likambuana eza provoqué par les esprits mauvais. Yeba ke ko simba ya place wana et peut sa solution na makambo noté. O mona ke makambo bato yo simba mais ya yo zo simba ka te. Donc malgré bato ba bien yo za ka bien te. Apôtre maintenant comprendre te et ça la meli bato nyonso bien tout nangaka esimbité. Beleme sambela eza normal. Le bana zambe armée aba soterel o tindela ki be égyptien. Tindela ngo bato nyonso molili o ba otelemela ngai. Armée aba soterel wana et détruire bango ndenge détruisa ki be égyptien. Armée aba soterel wana et détruire bozwi na bango nyonso. Et détruire nyonso ya bango ba utilisaka physiquement et spirituellement. Même dans le monde na bango ténèbres, banzete na bango, bandaku na bango, biloko na bango nyonso. Oba miroir na bango, vie na bango mobimba. So epe bazaka na mituka kuna na mokila molili, ama ba soterel wana ebebisa nyonso. Oba zaka na bandaku kuna ama ba soterel ebebisa nyonso. Ebebisa même oba sela physiquement. Requête au salango penda makasi. Peye Nzambe ba soterel wana elongwa na banzoto na bango te ko banda siko tita on ba se repentir. To bondeli na kombo na Yesu. Zamba bobo. Zamba lola. Bedo soba la dabiso. Eza l'internet. Eza la télévision. Batuno soba la télé. Oba otele bela bango. Zambe tinde la bango amena yo. Yaba sotere. Oyo tinde la kibe égyptien. Zamba lola baka puissance. Tinde la bango amena yaba sotere luana. Amena ba sotere luana. Etonda batu na kala bango. Etonda likola nyonso ya bango. On va utiliser ça physiquement et spirituellement. On va le soterel jamais. Et ton alcool on va sortir la bango. Et banda qu'on détruit bango jamais. Et détruit bango bagas. Jamais la bango. Amen on va soterel. Et l'on va te l'alcool la bango. Et l'on va te la cala bango. Commanda Sigol. Si ton mot s'est réparti. Na kombo na Yesu Kristo. Amena basoterel zambe. Et détruit nyonso ya bango. On va utiliser ça physiquement, mais spirituellement.
etonda na kala bango, etonda na banzoto na bango, na bilamba na bango etonda, na misuka na bango etonda, na nyonso na bango etonda, na banzungu na bango etonda, na bakiti na bango etonda. Sois par ta puissance, avec la basse-terre, et ton à la salle à manger la bango, et ton à la chambre à la bango, et bandago détruire yango, avec la basse-terre, ça me donne la bagasse, la banzoto la bango, et détruire bango bagasse, la combo na esukisa na Nazareth. Nazo sala prière pour na onyo sozo landanga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nalingo landanga attentivement tombola maboko likolo. Yo mutoza na maladie. Ata maladie wana c'est incurable. Bible solo bete. Jésus s'est chargé de nos maladies. Et Jésus a pris nos infirmités. Et par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. À cause de ma meurtrissure à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yo mutoza la maladie. Et ça la maladie, ils ont nécessité opération. Myome, fibrome, soga appendicite, kyste. Au nom de Jésus-Christ. Maladie wane banda ko disparaître. Loboko na nzambe simbo place ozobela. Loboko na nzambe force maladie wane tika yo. Ndenge kaka nzamba ebisaki Moïse, je forcerai les pharaons à libérer mon peuple. Au nom de Jésus-Christ. Loboko na nzambe force maladie wana nyonso etika yo. Alors au nom de Jésus-Christ, constatez que maladie wana zo disparaître. Baobazana sida. Baobazana diabète, baobazana tuberculose, baobazana ba maladie incurable on a yebi ba kombote. La ligne de biso que Jésus nous a guéri de toutes sortes de maladies. Jésus a dit tout est accompli na croix. Cela veut dire musalo e falaga sala asili sagango nyonso. A commission on a suka nyongo fala futa ki pe aresisa ki doit soit qui récite na musala wana. C'est pourquoi Bible zoloba ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. À l'instant où je parle, Bible zoloba que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Jésus longa maladie nyonso ezotelemela on a croix. Au nom de Jésus-Christ, maladie wana nyonso etika nzoto na yo. Maladie wana est libéré yo. Ezana muto azana maladie ya mutema. Ndenge na osambela boy. La puissance de Dieu ezokota na mutema na yo. Simba mutema no makasi. La puissance de Dieu ezokota na mutema na yo. Ezobimisa maladi nyonso ezala mutema na yo. Ndenge na osambela. Na omona mutema mutu moko ezingami. E force ezinga ngo ezosala ke mutema wana ezala na maladi. Yo mutu ozoyo kanga ozala maladi ya mutema oza concerné na message na opesa. Na ozela témoignage na yo. À l'instant où je parle, loboko na nsambe ebanda ko détruit force nyon soit diable fandi da mutema na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Force nyon soit diable ou lié mutema na yo. À l'instant où je parle, loboko na nsambe force ngwetika mutema na yo. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nguya na nsambe kita makasi na mutema na yo. Et guérir mutema na yo complètement. Baoba sala maladie na mukongo. Baoba sala maladie na misu. Baoba sala maladie ata na matoi. Baoba sala maladie partout na nzoto. Par le meurtrissure de Jésus nous sommes guéris. Que la puissance de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et banda ko agir makasi na ba vie na bino. Et banda ko se manifester makasi na ba vie na bino.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ba maladie wana tika bino maintenant. Ba maladie wana est libéré banzoto na bino maintenant. Ba bazo souffrir na ba mari de nuit. Ba bazo souffrir na ba femme de nuit. Ba mariage wana butu. Ezala rompu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la cause du sang de Jésus-Christ. Yesu asomba biso par son sang. Asomba biso na biloko ebebaka te ni o ekufaka. Masomba biso par son sang précieux. Alors ça la guérit complètement. Ça la libéré complètement. Na ba mari de nuit, na ba femme de nuit. On ne soit en infirmité. Bible Zoloba, Jésus a pris nos infirmités sur la croix. Au nom de Jésus-Christ. Force et infirmité bando libéré yo. Force et infirmité bando lâché yo. Ba onyo so bazana captivité. Onyo so bénédiction n'est en captivité. Onyo so mariage n'est en captivité. Loboko ensemble efforcé prison soit diable we kanga mwete tikango. Loboko ensemble libérango au nom de Jésus-Christ. Zala béni na domaine non soit vie na yo. Yo mutozolandanga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zambe a pambola yo. Tobeteli Yesu maboko place toza. Tobeteli Yesu maboko makasi. Prière na biso esili. La zopesa numéro nanga téléphone. Numéro eza 00243 82 51 69 408. Dans bandela 00243 82 51 69 408. Je pense que tout lundi bien et tout continuer ba prière na biso auto tindambu mais série mususu de tigali 9e play na 10e play. Zamba pambola yo place Olanda biso sala prière o na biso. Dans landa biso kande to sambela yo pe sambela na biso mais ko sambela ngo pe mbala moko te. Répétaka ngo. Ba makambo nzamba oyebisa yo na bandoto to na ba moyen mususu benga biso communiquer biso. So pe nzamba saleli yo témoignage na yo benga biso communiquer biso. Zambe a pambola yo makasi. Place aux alliés. Amen. Tokutani à la prochaine.